téléspectateurs habitués à Communication Plus Télévision, to pessimino bote de partout aux Roland d'édition spéciale. Nande ko Moïse Mboui makanisa bayimbo kaisi bandi ozali na droit pe akoyoka analyse pe ba opinion na biso ami téléspectateurs matisa moi voler moke ko déranger bato pe na ndakuté ko déranger pe bato na birote parce que ozali pe na temps na yo ya koyoka ba réflexion ya ba invité ba balé ozali na bango na casting na biso ya moko moyelo ami téléspectateurs ezali bongo édition moko très spéciale lundi 16 septembre 2024 en direct à Kinshasa capitale yeko le Congo démocratique le loto ko choquer bato moi mingi parce que to ko ba vérité pe moi mingi le loto ko pesa pe ba analyse na biso makanisi na biso na ba sujet de l'air ba sujet zayi koloba mona kati ya République démocratique du Congo les lois to ko évaluer moi moké to ko évaluer moi moké ami téléspectateurs musala o ya ba ministre ba ko sala le côté to ko évaluer ngo pourquoi mokonzi ya mboka zayi ko umisa to yebi tezali na service discrétionnel na e ya ko pesa biso je sais pas moi gouvernement tumino ade mais oh bazali ko sala musala kitoko est-ce que ba simbikisi est-ce que bazana yiki ki bako sala mais pourquoi basusu bako se démarquer peuple congolais zo ko kabangote to ko solango na makanisa bayimboka ya lelo mosala ya ba député to mosala ya député za kanini ami téléspectateurs est-ce que mosala ya député zali atongela kabiso ba po est-ce que mosala ya député zali akena okabola basinga ba câble est-ce que mosala ya député zali akena okabaka biloko na ba orphelinat ba député to ko lomela moi moke mosala tu connais moi mon ami téléspectateur maïman soza koloba manakati ya réseaux sociaux il semblerait ami téléspectateur j'ai kamine kuna yiki complot et koti makasi na équipe oyo tata mokonzi apesa ki confiance na ba dirigeant komanda na PCA na koloba il semblerait makele to ko kawana PCA DG ba DG na ba balé moto la koloba iko simbate na moni sous na ba réseaux sociaux document moko ko circuler ONG mo ça la ba révélation immense. Oh richesse yekolo ba komi ko luka ko torpiller ngo ko kabola ka yango peza ina bato mususu baza ko se préparer ko kwesa équipe wana po bango ba yeba isu ko za confiance tata mokonzi wa ekolo to beleli mokonzi ya mboka fungola misu na jekamino oyo na biso autour de cette émission to ko beta makanisi ba yimboka ndeko Israël Mutombo en tout cas confrérie za ko senga ngai peto mekape ko pesa makanisi na biso lisumu na ezali nini tabu na ezali nini so ekaka lobi na bandeko toi apesi conseil Israël Mutombo a commis sujet ya moquerie ya ba mensonge ya ba insulte na ba réseaux sociaux est-ce que Azaï a droit à soutien de Moïse Mouité les lobos koé bango ami téléspectateurs je pense que bozala scotché branché et makanisa bayimoka e bandi quelques informations rapidement amis téléspectateurs et c'est qu'il faut retenir que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesa kibongo honneur dans l'ancien président et à Sénat Mwanamboka, Boromona en image, chez Okitundu, qu'est-ce que j'ai dit Mwanamboka, Léon Kengo Wadondo, voilà. Le président de la République a kena kotala vous a comme en image et si kanini ezalaki tête à tête moko entre l'ancien président il y a Sénat na le président actuel de la République démocratique du Congo échange moko il y a ba compatriote congolais à solo échange moko oezaki na satisfaction totale na libota il y a papa nabiso Léon Kengo wa Dondo en tout cas to pesi moko ko sana mokonzi moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko la ki sa face du monde qui azaka na problème mon côté na ba politique ya eko le Congo démocratique. Ndé to ko lo ba ami téléspectateurs, ba disposition nyon ceci ezwami. Rentrée parlementaire na ebisa kibino ke na édition ya samedi et bandi ezongi lelo. Et bande ko nyon so bozo na biso en direct ba ke ba meki mwa ko kanga ba pesi ba orientation par rapport même na entrée pe ya presse. Entrée pe ya presse to kota na côté on a te to kota na ndenge ya sima ya parler du peuple, moi mibe ko moi structure ezali bobi ke Vital Kamerhe aluka ka pe excellence na musala na ye. Je pense que c'est aussi ici makanisa bayimbo kana mwalo mbangu to ça l'effort to koma wana soki to la bénédiction la chance ya kokuta que rentrée parlementaire na biso et zongeli ezako salema ba marche ezako continuer ko salema ba marche ya nini ba marche kaka ya soutien ezaki Kinshasa le Kinshasa comme na tile intérieur ya ndeko Constant Mutamba bandeko balobongo na kitiba sai na nzambe bakoti ba démarche natakisaki bino mokolo ya samedi comment est-ce que l'évêque Pascal Mukuna pe alobaki tobondele makasi pona Constant Mutamba boza komona ba déclaration ba marche de soutien pona ndeko na biso Constant Mutamba et puis on a ligne rappeler na informer peu opinion auti ko sepelisa ba travailleurs ba gens ba cadre nyonso ya ministère maé ko pesa bango ba fourniture complet ba kit complet na koloba pona rentrée scolaire ndeko Constant Mutamba longonya naye bisika o yazali kolanda édition ya makanisi ya bayimboka na ebisa rabino ko
na makanisa baimboka so ezali na bato oyo bakosala makambo mpona intérêt général ya population ngai ndeko Moïse Mbui makanisa baimboka tokozala sima pour accompagner féliciter nazo attirer attention ya gouvernement na biso maman Judith Tuluka Tsumino pasteur oyo Kabundu Alessa mérite un soutien total. Pasteur Kabundu Alessa mérite un échange pour être bino yom tozali chef ya gouvernement oyamba enam wana bozali komone zali prière moko asali pour la nation ezali sous soutenir boye baka prière ya nation stade de martyrs ya li prière asali kaka na ecclesia na ye tango na landi prière na réseaux sociaux na lobi non en tout cas oyo esengeli to meka kozwata extrait nango moke to lakisa na bakambi ya mboka na biso papa voici papa oyo Kabundu Alessa makambo alobi na kati ya prière ezako toucher secteur nyonso emboka na biso to sengeli to seke. Je pense que Tokolanda tout à l'heure moi extrême ok il y a le sambo oyo et puis nako senga na ba Christo nyonso ezala vraiment vidéo to ko partager ngo partout parce que ezali pour l'intérêt général il y a ba compatriotes congolais. Ndeko Jules Alingeti ami téléspectateurs na Ibsarabino malgré ben tox seigneur sozali ko salema l'homme azali toujours constant déterminé ya ko sili sa système ya kanyaka ekolo Congo démocratique ndeko Moïse Nguyalobi na ndeko Jules Alingeti bravo longonia na yo koba pe semaine malamu na mosala o zali ko sala pona ko zongisa mboka na biso na ordre na matali gestion ya choses publiques. Bravo na la police, bravo na ba service nyonso ba na nzela bokomona en image to koyoka si seulement si na ebité bandeko nyonso komona mwana wana oyo alingaki ko cha mboka en danger parce que soi-disant zali mwana ya ministre bako teleme ya boki Jacques Chabani ko ya likambu ya respect des lois respect ya mibeko mais aboko mona ndeko azu sans cynique baya baloba na ye papa na ye azali ministre en tout cas na féliciter ba service yo ekitaki bazo ki tona bango ya ko passer ti ya kitaki peu importe papa azali ministre peu importe papa azali général azali PDG et sengeli to ça mibeko likondi sous la vision tata mokonzi wa ekolo na ebisa kabino ete makambo komi ko changer na secteur bako yebisa biso na domaine ya sous-traitance lancement o ya appel d'offres et ça la mipe ba société manso bino ba enonso bozali na département to na service ya sous-traitance appel d'offres ya ngwane salami yo mutozali na besoin ya ko kende na lombango okomona site na bango ezali wana soko beti oye bana ko participer na lancement ya appel d'offres o salamaki en direct ya radio télévision nationale congolaise. Bravo na mwana mboka Miguel Kashala Katempo na vision oyo azali na détermination ya accompagner tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ministre ya ma meilleure excellence Doudou Fwamba sengeli bo retenir déjà na conseil de ministre oyo mwana Kongo a présentaki na conseil de ministre pe gouvernement na biso sili ko adopter projet ya ordonnance loi de ratification d'un certificat de ministre présidé par Félix Tshisekedi Tshilombo, évalué à 500 millions de dollars. Bravo Nandeko Doudou Fwamba pour na musala zali kosala pour na ba compatriotes congolais. Nazo silisa ami téléspectateurs, ezali na bandeko belé to mona gipe na ba réseaux sociaux pour na ko bwaka moi ba critique na maimatali régie des eaux. Mais na mekaki un peu kosala moins investigation moké depuis qu'azali na tête ya gestion à régie des eaux. 22 mois je crois, 20 ou 22 mois seulement na tête ya entreprise mana. Bosimba ete asila ko engagé kaka 11 personnes. Ndeko oyo David Tshilumba na régie des eaux 11 personnes wana pe ezali kaka ba technicien. Na oyo bomona ki na ba réseaux sociaux azui famille na ye ata membre moko ya famille na ye azalité na ngambo ya régie des eaux bazo ko signaler biso. Pe na gestion na ye plus question ya ba télévision na ba bureau ya régie des eaux bato nyonso ba yebi soki bokei bato bazaka na ba service monitoring son consort télévision ezalité pour la distraction. De quoi l'objet était essengeli to sala mosala. Avant ya régie des eaux banaye ko bimisa plus ou moins 25 millions chaque année pour na okenda kosombaka ba produits chimiques tout consort. Mais depuis ndeko azali na tête ya régie des eaux 6 millions ya pas mané zali ko bima. Tomi tunika ba question mbongo nyonso ane banaye ko bima ekenda ka wapi. Ndeko aye na digitalisation na régie des eaux. Ndenge boza ko landa biso bokoki ko déplacer te mokei ko futa pe mbongo. Na yo à travers téléphone na yo. Il suffit qu'à gobeti 40, 20, je pense, et qu'on paie ça yo, ma critérium, mon sur la régie des eaux, paiement na yo, les informations, ainsi de suite. Voilà, bateau tozaï koluka, pour accompagner valablement Vision Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons dit. Makali Sabaïbo, Kami, le spectateur,
Et bandi nazali na côté nazali na maître Gauthier Sopambu ay kota la biso pour le compte. Il y a CP Patricia Yandeko, Jean-Tini Gobilambaka, mbote na mona Congo. Mbote ndeko Moïse Mbouyi, mbote na ndeko nangai Junior tukuta na plateau na yo. Très bien. Tika na pesa bana mboka nyonso. Mbote besika bazwami. Très bien. Bazala toujours derrière mon école tata école Fachi Béton. Nous nous sommes rendus compte que le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo a salé Magambébélé. Très bien. Mais il se pose un sérieux problème lié à la communication de proximité, c'est-à-dire que aujourd'hui nous avons un problème. Très bien. Pour mes alliés, le chef de l'État a salé Magambébélé, mais petit peuple a qu'au palper réalité, il y a bien fait chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons créé une structure, une méga structure de communication de proximité. Très bien. En fait, de rendre palpable la réalisation de mon école Tata Félix Tshilombo et ça sera la bonne chose. Donc, c'est tel est le cas. Donc, nous sommes en train de réfléchir autour de ça pour voir comment nous allons raconter les petits peuples en tout moment, comment nous allons transmettre fidèlement les actifs du chef de l'État Fachi Béton, parce que nous avons cru que mon amboka c'est mon bébé. Et je pense que les débats où les lois un débat républicain, toute la nation, parce que nous avons que cette république, nous devons la protéger. Merci. Très bien. Nous avons des techniciens tous en place. Émission est en direct. Merci Nabanto. Nous sommes occupés de la responsabilité. Junior Monabouti, nous sommes en direct. Émission est que si bandit éviter le déplacement. Mbote na ona pesi, boy madame Makanisa Baimboka. Mbote ndeko Moïse. En forme. Non, biso système ya Fachi Béton. Système ya Fachi Béton. On a oublié plateau et Rosa Laboïdelo, amis téléspectateurs, actualité commentée na Ndeko Junior, Ndeko Gauthier Sopambu, Ndeko Moïse Mbouyi. To ba na moi moké Junior mwana buté na Maimatali, ba ministre, ba excellence, o ba ko saka musalati, mais to ko bengaka bango ba excellence. Peuple aza kolela ko senga remaniement, je dis te tuluka ya na lombango po ete ba ministre wana ba yeba na kokende. Est-ce que zali demande moko ya solo, est-ce que yo pe loko la communicateur et investigation o ko remarquer que ezali na ba ministre ba ko sala le côté en tout cas o sengeli tata mokonzo ekolo rapidement à ça la changement wana pour que peuple congolais se retrouve. Ndeko Moïse, population même biso to remarquer. Très bien. Faille zali na kati ya gouvernement. Très bien. Kobanda d'abord na ye moko mama Judith na remaniement oyo il faut akende aza incompétente maman on a sali souni na lobby kobanda d'abord na ye moko il faut akende. Imagine na gouvernement oyo nous avons que 4 ministres qui travaillent. Très bien. Ministre de la Finance Excellence Doudou. Très bien. Ndeko na biso Jacquemaine Chabani. Très bien. Ndeko na biso ya fonction publique. Na ministre na biso justice. Il y a non justice alingi ba spectacle trop. Oui Kosamtamba on va y arriver. Na ko démontrer bino. Ndeko Moïse. Allez-y. Ministre ya liboso oyo akolanda départ. Ya mama Judith ministre de la Défense. Le président de la République. Il faut revoir. Achela biso lisusu ba juriste te na ba ministère oyo ezali na mboko tozali na guerre. Très bien. Ndeko Mwadiamvita aokoka ko diriger défense eza komelaye. Eza komelaye ya zomona nete za ba audience. Oyeba ka kazala avocat. Mais sengeli koyeba ba rôle et attribution à ministère mana parce que parce que belé ba yeba ka ngote ba yaka na plateau à télévision pour critiquer. Tout ça la ka critiquer sengeli. Omoni Jacquemaine Chabani. Très bien. Quand vous l'appelez, vous faites un message. Même à ta répondre au thé, mais à un message en compte. Très bien. Ministère, il y a sécurité, il y a lié à la sécurité. Imagine un député pour voir le ministre de la Défense. Un député. Moi, j'ai donné l'argent à un collaborateur, il y a ministre de la Défense. Pour que, à mon ministre, pe ministre, pe lié pe bisombongo wana. Bayambi binote. Bayambi pe bisote. Yoka biloko. Ozui numéro au comeli ministre.
aoka koyamba te yebisa ministre député ezali na sensibilité na responsabilité ba député ba téléphone te na za porte parole na été ba député ba outil est très bien ba outil ko s'entretenir na ba wazalendo et d'ailleurs ceux qui ozali na motema makasi semaine prochaine na ozala na est tokoki ko kende omona sacrifice nini FRDC na wazalendo ba ko sala pour que pena biso ezala rétabli. Très bien. Mais toza ko luka comment ko dénoncer ma union suza ko salema même na société Afridex ndeko na ngai eza quoi donc eza ko échapper même l'état congolais. Très bien. Mais ministre azoko ko yamba biso te basengi biso chintu tozwi chintu na topesi pe bato oyambaka bango ba communicateur ango oyo baza tout le temps en mode en vide. Et nous avons compris c'est le système de leur chef et il doit partir. Notre pays est en guerre, nous avons besoin de collaborateurs il y a solo. Très bien. Donc pour un remaniement, merci. Mon conseiller Mboka soki abandai kocha esalama na janvier, pour nga esalama na novembre. To fêter nango ata. Oui. Na pas ce exemple. Chibala bala. Nani ndeko na biso Bruno Chibala. Chef de l'État a eu pouvoir en 2018. Na moi mouké. Très bien. Oyo Chibala bala asala qui na chef de l'État. À l'époque tozana ministre de l'Intérieur Basile Olongo. Très bien. Mais vous avez senti un changement. La population est indimement qui pense à Fachi à 100%. Très bien. Mais aujourd'hui, banano bazo sala pour que la population babanda baina président de la République. Ce sont des ministres, mandataires, entreprises publiques, gouverneurs, politique, et nous avons compris que ce n'est pas comme le ministre Didier Bidimou, Kabila bloque, Kabila ne bloque jamais Fachi. Même sur le plan diplomatique. Non, il doit retirer, écoutez, c'est le Fachi a le pouvoir, il est le chef de l'État. Très bien. Kabila Azan a pouvoir à mon côté, il va aller bloquer le président comment? C'est ba ministre, ba collaborateur ya Fachi, de ba okoka parce que ba zui mon solo intérêt à libumuna bango. Très bien. Merci. Batika Kabila afanda na ye. Très bien. Nous avons le pouvoir, nous devons défendre notre pouvoir. Très bien. Donc remaniement wana il faut et ça le mois de novembre décembre ya musika. To lingi to fêter Noël na premier ministre ya sika et d'ailleurs na ko salela bango marche moko ya kiliki tozana bango ndeko na très bien 5 minutes ekoki pona junior mwana butu te okape makanisi ya ndeko Gauthier Sopambo remaniement de Kolobi en tout cas il faut tolia nango na welta tamo konzi wa ekolo ko bana na mama je dis te tuluka tsumino ayepe l'incompétence notoire OK ikoto na défense de quoi simbi moi mutamba pe ko to ko kokate azali na kati ya populisme bon eza ko engager analyse na ye ngaza ko rappeler que bato aza ko sepela na ndeko mutamba pour preuve oza ko mona ba marche Gauthier Sopambo 5 minutes de réflexion. Merci beaucoup ndeko Moïse Mbouyi. Oui bete moi je n'ai jamais gardé ma langue dans la poche. Très bien. Ceux qui n'ont pas malam n'a pas bête ma bouche, ceux qui n'ont pas mabé n'a pas le bamabé. Très bien. Dans notre pays, il est de coutume dans la politique congolaise que le gouvernement investi par l'Assemblée nationale soit jugé par les actions menées au cours des 100 premiers jours. Très bien. Comment chaque secteur ministériel est fonctionné pour tout orienter l'action gouvernementale. Il se dégage aujourd'hui beaucoup de faillites dans le chef de certains ministres. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans le domaine de la justice, moi je félicite contre Moutamba. Dans le domaine, il y a finances publiques. Je félicite les réformes menées par l'excellence de Doudou Famba. Vous allez voir quelqu'un qui est entré dans le ministère des Finances pendant tout 100 jours. Où il a fait beaucoup plus de 7 réformes dans le secteur. Aujourd'hui, la paye est régulière avant les 26. Ce qui était difficile avec Nicolas Kazad. Aujourd'hui, contraire à passer au marché public dans le Bisso, Babylone va retourner comme si c'était pas naïveté. Au peut 30%, lui-même avait tweeté. Je le félicite personnellement bien, c'est un homme intègre qui incarne. Non, c'est un homme qui incarne des valeurs. Il est l'homme qui fait des actions au point rendre des gouvernements très cohérents. Troisième personne, je salue Madame Yolande Lébé. La ministre de la Culture et Art. Non. Je vous dis, s'il vous plaît. Vous m'avez posé la question, dans l'analyse. Aujourd'hui, notre pays avait un problème de sensibilisation sur la question linguistique.
La dame ministre, parce que les gens ne comprennent pas les secteurs. Non, mais elle n'est pas sur terrain. Non, non. Elle n'est pas dans des médias. Madame Yolande Elebe, c'est une grande tête dans ce pays. Si vous... Attendez, je pense que c'est ça, il passera chez vous. Vous allez voir que c'est une dame qui a un certain nombre de réflexions autour de la question critique. Aujourd'hui, les artistes avaient un problème. Comment la prise en charge interne. Très bien. Aujourd'hui, ce qui est arrivé au sommet à ces ministères et qui dit Madame Yolande a créé un cadre de concertation entre les artistes et le ministère de Yakriti. Ce qui n'existait pas. Et il y a tant d'autres choses à Sali. Je pense que nous devons féliciter Madame Yolande Lebe. 4 ministres, Teddy Luamba. Ressources hydrauliques. Là, je pense oui. Il a mené des réformes très très significatives. Et j'ai fini par là pour dire que les autres, parce que nous sommes dans deuxième mandat, deuxième quinquennat. Très bien. On n'a pas besoin de joueurs qui viennent. On a besoin de joueurs qui on n'a pas besoin d'un gouvernement aujourd'hui. Nous avons voulu faire ceci. Mais faites des actions sur le terrain. Au moment où ils ont agi même dans la précipitation. Mais ministère pêche et élevage. Oui. Agriculture. Beaucoup de recherches. Là-bas, ils ont un domaine CNT. Centre national sur la technologie. Très bien. Et une structure technologique de recherche sous son ambassade qui devait faire beaucoup de travail. Aucun tourisme. Inexistant. Aucun tourisme, ça ne marche pas. Donc je dis, dans une logique rationnelle et de bon sens, beaucoup de ministres ont démontré leurs limites. Très bien. Il sera nécessaire pour le chef de l'État de revoir le gouvernement d'une manière urgente pour que tout ce gouvernement malam, même avant décembre, même avant janvier, tout fait un gouvernement pour que tout contrôler bateau et basta na le longue bani. Très bien. Je pense que tout ce chapitre avec le spectateur, maintenant il n'a pas sapé Longonia, rappelez nous à Canada européen opinion. Longonia félicitations, na ba ministre au babale. Au bazali ko travailler na dio moko synergie yo. Merci na choix tata mokonzi. Ministre na biso ya habitat, urbanisme, na ministre na biso ya affaires foncières. Voilà. Maman Kassia Bandoubo n'a pas crispa. Vous sentez que Batoubazaï ko accompagner tata mokonzi wa ekolo na ba construction anarchique na biloko ezali ko songambo kati. Na lingi susu na betambela na mama oyo ya humanisme ya affaires sociales. Maman Aziza Mounana. Tala bateau va comprendre les soucis à tata mokonzi wa ekolo. Ba orphelin, ba veuve nyonso. Oh bana ba militaire. Ba tata na bango bazan en franc. Maman ana pesi bango sourire. C'est ça la vision de Tshisekedi. Ba susu boza kolala, bolala pongi. Toko fêter na remaniement na bino amite le spectateur. Tokangi chapitre wana ya mboite tokota na dossier ya Jekamine. O eza ko tungisa bato bele. Monsieur le DG en place, monsieur Placide je pense. En tout cas, ezali mbela ya suka na ko lancer. Et sengeli na biso to mona clair. Avec l'autorisation ya hiérarchie na biso to koyeba na kosala demande na biso ya enquête na makambo eza ko lekala kuna na Jekamine to za koyoka. Autour de cette émission ko ba révélation mususu na lingi ngambo côté na partager. Mais avant to koma wana to sola moi moké na musala ya ba député. O to komi komona actuellement oyo. Bande ko na lemba ba bengi biso balobi nde kombui awe komi na ebité tapage fait entre les députés, tu es commis affrontement entre les députés. Na ba circonscription natania wa lemba penza. Kotoyo ba pesa ba câble à courant, koto ba ya kotongela nde kombui musala ya gouvernement ka sezaini. Ndeko Junior Mwanabute 5 minutes à réflexion. Est-ce que musala ya député zala kenda tongela biso ba pont, apesa biso ba singa. Ndaki sana bola ki saboni la kisanga maman moko, il faut tokutanga kombo ne za député provincial. Maman Nobertine. Ba biye kuna na lemba za maman sociale. Est-ce que c'est ça le travail? Est-ce que c'est ça musala ya député? Akabola ka ba singa courant, akine na ba wenja kabola biloko. Est-ce que bat maza kozela maman Nobertine député à lemba wana? Maman Lumière. Maman Lumière ne nazako. Est-ce que maza kozela na makambo wana? 5 minutes. Ndeko Moïse. Voilà. Oyebi nyonso wana ezali zabe muta assez. Nyonso wana ezali tout près de la population. Nyonso wana ezali faute ya gouvernement. Très bien. Soki député amoni base na ye, baza na kokoso, amoni ki azana ba moyen. Pourquoi pas aider bango? Et moi j'encourage de tels députés au lieu que ndeko somba ba mapangu na ye, au lieu à ça la folie
na mbongo ya république alobi nakabola na bao baza konyokwama. Il faut encourager ba député wana. OK. Il faut que sambe la nzambe a pambola bango, c'est-à-dire ceux qui ba comme le loba millionnaire ba ko sala plus. Et bon msala ko ko zala nini député to kozela ina ba contrôle parlementaire. Imagine na gouvernement toza ceux qui na 50 et quelques ministres. Il n'y a que 4 ou 5 ministres au ba ko sala. Ba onyo swana ba futa jalo. Yepe sangai député azomona même problème ya courant. Très bien. Tous en a déjà. Tous en a ministre na biso sectoriel. Est-ce que na mboka na biso pour que DG à répondre yo même na un message à pamba. Très bien. Ndekona ezali pasi na mawa. Mais soko komeli DG ya SNL qui nazana cop moko na ba étranger moko bazoya. Mbangu passe au bureau. Hey, Congo. C'est pas vrai. Donc je vous dis la sensibilité na moment ya cop. Cop. Na ebiso ke cop wana okomona mbangu bako aligné yo. Erio zokoma bazotala na no veste nini yango lati soko moni parfait zoko solo parfait même 2 mètres wana le DG va vous accueillir tout de suite là monsieur wana kotiso ba mono zana ba chinois ba privilégié. Très bien. Nyonso wana ezali défaillance système on tout tika yango. Tout à fait. Quand vous représentez le chef de l'État dans le secteur moko essayez un peu de communiquer avec le peuple boye ba passe yango ezanini. Très bien. Maintenant député tozo ngane par exemple qui naza député na fandi na chango na okomona mulili na mulili na tuni SNS na lobby tumbongo ezate budget ezate ndeyo sengelo bano sala musala ya gouvernement na komi bon au lieu na somba groupe électrogène bamona kaka ki epana ngande eza kopela mais je vais aider là où je veux que le gouvernement a ça DG wana na parlement mais à quoi corrompre papa tozana virus ya corruption RDG Zoya Abandi alobi wana comme eza député nini yango abenyisinga motion maintenant akotiende akoti na regroupement moko songolo pakala. Très bien. Chintu yango pesanga pe liste 15 personnes ba obanda ko toucher maboko banque et directement moni makambo wana moni DG atingami. Très bien. Alors système on il faut totika yango. Très bien. Et ça système moko ya mabe koleka. Très bien. Ba DG botika orgueil. Très bien. Boza ko représenter chef de l'État et bao ba nouma qui ba voter qui chef de l'État et sa population bino bozo ko comment se fait-il que vous voulez diriger quelque chose où vous n'êtes pas en contact avec na batwana on pas passer yango nini donc musala a député et là on député il faut ba ajouter contrôle il faut ezala makasi. Très bien. Ce qui bomoni fa imoko au lieu bokende ko sala copie ya chintu bobengisa mutuana. Très bien. Tala expliquer biso koko César nini. Non, ministère de la finance a pensé que biso mosoloté, c'est pour cela tout moyen de fonctionner et exaté. Bon interpeller ministre de la finance. Yakape boni loi et lobby boy. Constitution na biso et lobby boy. Mais mosolo et okobimate net na minute onip depuis janvier. Il y a année passée. Très bien. Si lelo batikala jamais consommé matin un likote. Dis-moi cette entreprise va fonctionner comment? Attends, écoute, attends. Dans un preuve. J'ai même appelé le ministre des Finances pour que toi et est-ce qu'il ne peut pas vraiment intervenir parce que ce sont les possibles citoyens de Gonangaï. Une année déjà. Je vous dis, entreprise au NIP comme même chef de l'État même chef de l'État na eloko moko o ba yebi ke ezali aventure. Makambo ba carte d'identité ça. Nicolas Kazati, Peter Kazati, où en êtes-vous avec cette situation-là? Nyonso wana ezali pasi na mao. Nde tozo yebisa chef de l'État boye. Très bien, sili sawana. Ko diriger na mawate. Très bien. Mboka na biso pour que esimba il faut dictature et banda au sommet. Tina petit peuple wana. Mutu asali kokoso. Cause la même attaque conseil des ministres et d'ailleurs pour moi chaque vendredi conseil des ministres wana président fois sur soir yango ba ministre ba komi kozo komi copie ya chintu bazo kaka mbongo pe musala malonga oui et ba mama eko manine na lobby boy ba sala ka conseil des ministres même par mois. OK, une fois par mois. Très bien. Parce que zambongo ezo kende pe ba décision ba kozwa tozo mon efficacité nango na kati ya peuple bazo exécuter ka te mission. Nous sommes des communicateurs du chef de l'État. Très bien. Et nous le faisons gratuitement parce que nous aimons notre pays. Mais nous devons avoir aussi le courage de dire la vérité quand ça ne marche pas. Très bien. Totika
au moins ba communicateur condamné ba communicateur mususu ya Jalelo po ere ko yindao ba collaborateur belé ya Fachi ndeko na ngai mettre ko contredire ngai te bako kamata kaka na Brazzaville awa zela mususu pe bimi na maluku awa okokatisa pe Brazzaville okomi kuna obimisi passeport belge passeport boy mena biso yo baba ndeko Gauthier nde bako banda mabanga kosakana te tokozana mandefu lokola ndeko na biso Joseph Kabila wana tokomi kokima. Alors c'est le moment que le chef de l'État doit vraiment faire quelque chose. Ndeko na biso maître Gauthier Alobi remaniement et ça makana ba ministère te tina ba entreprise publique. Très bien. Et bah ça le système moko et nazo condamné na ebité Conseil national de sécurité existe là. CNS. Depuis départ, il y a Jean-Claude Boukas. Professeur Obachewana. Na ebité azo confondre ko pesa cours ya université na makambo etali sécurité. CNS c'est un service oyo, il faut aider chef de l'État makambo wana. Même les ministres que ça musala ko pesa contre qualité. Ndeko ya les changements non? Yo musala yo zo sala wana. Changement ezalite. Na mona ki ozaki pa kabunjwa les pourquoi yambi? Tu penses que moni ke au popoli ba vérité et que na sango na population. Ndeko Moïse na communication plus il faut na yamba bango. C'est-à-dire ce qui va pousser que tel service c'est le changement dans le terrain. Très bien. Et ça, la justice. Très bien, merci. Donc, merci à Milo. Député, bon revoir façon que ça la makambo. Mais nous avons encouragé beaucoup à salaire na bino boliaka na peuple. Je vous encourage. Et ça la République. Très bien. Toyoki Junior Milo Mwanabute. Toyokape notable oyo babenga ka grand notable ya Lemba Gauthier Sopam parce que na zuka to ba ndekode ya Lemba babenga kingai weekend et puis na kitaki sur place na moni pe ba action oyo maman député provincial ya Lemba maman Norbertine bandai ko sala. Yango to lobby est-ce que c'est ça le travail? Il y a député Gauthier Sopambu, vous avez 5 minutes à réflexion sur ko kabola makanisi na yo lolenge kani na question na biso mwana. Merci beaucoup de Moïse Mbouyi. J'espère que l'image automoni à maman Norbertine Matanda. On les a pris battant, l'image Moussousou, voilà. On a qu'un Mbanza Lemba. Ok. Coupé ça plus de 900 mètres de câble pour que ba électrifier bana Mazalemba. Ok. Kuna likolo. La likolo la Mbanza Manakati. Maman Norbertine, cette dame là, en tout cas je voudrais les féliciter très sincèrement. Allez-y. Naba député provincial ville pour ça qui ça. Ceux qui bazali 40. So baza 3 au exceller côté population il y a maman Norbertine Matanda. Ndenge to tambela ba ministre kuna pe na ba député. Non, na ba député provincial bazali. Maman Norbertine Matanda, on va bien que femme maman lumière. OK. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est dans sur place, il trouve la solution. Pas plus tard que les mois passés. Banga ba spolier première porte. Il y a fiki. Banga tonga station. Maman Norbertine Matanda a telemi. Très bien. Abiniet na mo le na Lemba. Aye alobi que vous ne pouvez pas construire. Très bien. Pas plus tard que le dimanche. Dimanche samedi dimanche awa. Accueilli na Ophelina, ba Ophelina ebele ya Lemba qui senso matete pour faire ba kit électoral. Ba kit scolaire pardon à la classe. C'est-à-dire que pour moi, là Nathalie Bakcho mon moi si au maman Norbertine Matanda, je me suis dit voilà les députés que nous avons besoin. C'est-à-dire que pendant les vacances parlementaires, les députés ont l'obligation de rentrer chez leur population ou à Bango, base de Bango, pour ne pas ça nini. Bayo capacité bango en fait bayo couleur la forme ya loi mais ce qui il y a des hypothèses qui dégagent pour un député. Allez-y. Lorsque vous avez une vacances parlementaire, vous avez ma mission bien identifiée. Très bien. Qui ne peut récolter ba déshydrater la population na yo. Si tu as la mesure, la capacité, il y a quoi apporter un plus. Des membres de la salle, vous pouvez poser les actes. Très bien. À mon niveau, il y a Lemba et Mwamba. A qui appelle ça kit scolaire. À mon niveau, na Mazalemba, bazana problème ba courant, appelle ça câble. Maman va prendre mbongo, appelle ça fort ya mbongo. C'est-à-dire que ayoki sous sa population, ameko sala mukie o ya zana ndende ko mabuta bi, salaire na zwaki, akoli on paye mon famille na yi. Très bien. Sans que population mais comme ça souci à base aye à mon base na ye, a sungi mon mukie sunga, en fait quand même appelle ba souci à population ya Lemba na ba député
provincial vient quitter ça. Mais si nous avons des députés pareils, 40 dans la ville quitter ça. Très bien. Vous ne savez pas que non, voilà, il aura un petit soulagement pour le côté peuple. Très bien. Mais on n'a pas de députés provinciaux, pas de députés nationaux aujourd'hui. Pendant les vacances parlementaires, va se retrouver dans Ngwanzou, va se retrouver dans Chine. Très bien. Dubaï, ça dit que député provincial, député national, le là aux a l'hémicycle. Autour de quels sont les déshydratés à la population? Zéro. Mais vous dites, cette fois-ci, le peuple est trop vigilant pour être député. N'a pas ce qui est au mandat. Qu'est-ce que le Bélinga dans l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que le Bélinga dans l'hémicycle au Kéi? Le logo, le logo, aucune proposition. Même pas une initiative. Pour que la population attende là. C'est là où nous appelons tous les députés dans bon sens, dans conscience. Vous avez le rôle de voter les lois, de contrôler et aussi de proposer ce qui est intéressant pour le peuple congolais. Il faut un contrôle, il y a rigueur. Pour moi, non, tous les DG qui sont ici, ils doivent être contrôlés. Mais comment les DG de la SNEL persistent? Non, c'est monsieur là a arrangé des choses. S'il a arrangé les choses, s'il a arrangé les choses, il peut appeler son chargé de communication, aller à la télévision. Très bien. Avec le rabis de A à Z, il a fait quoi? Parce que nous avons des soucis là. Le peuple, ce qui est pas maman déjà c'est la CNI, papa 060. Courant est malabouté. Ça dit qu'il manque une communication de proximité, ça t'est. Aucun n'a déjà dans la régie des eaux. À ça, on me belé. Aujourd'hui, tout le monde qui est dans la régie des eaux, le commis, n'a pas carte commis. Très bien. Pas prépayé, pas ni commis. Ça dit que ça prouve que, Moussa c'est mais, parce qu'il n'y a pas un accès facile entre ceux qui parlent pour le peuple, n'a pas de carte. Communication mais lorsque vous l'écrivez pas mon abango et pense qu'à tout moment les gens viennent de tout le monde doit mandater. Très bien. On a besoin de parce que nous défendons le chef de l'État. Très bien. On a besoin de prendre des informations dans la source. Très bien. En fait, tu auras un palpable dans petit peuple. Merci à Gauthier. Est-ce que comme Zimbabwe oui bien que Namboka biso ya te produit ba batterie. Namboka oui. Na Congo. Oui bien. Ba karo ba prix ba Mboka na biso. Tout est ce ba bien. Communication écologique. Ezalité ministre Julien Paluku. D'ailleurs, Babi, lui d'abord il ne reçoit pas les gens. C'est là moi j'ai dit, le ministre qui casse, raconte avec ma petit peuple, il doit faire dehors pour intérêt la population. Très bien. C'est ça notre souci. Très bien. Merci à Gauthier Sopango. Merci na bande koma ba Kongomani, boyo kasikoyo. Et loko na sengelia wana lobiete. Na kokita pour conclure et pour dire des vérités. Je pense que le message est comme la DGA Jekamine Yoka Malam. Oyezali dossier à souka na zolo la société mana tata mokonzi wa ekolo. Toka oyezali communicateur peu d'investigation à Kenaki. Na makele le nom sozo yoka. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours Jekamine. Chef de l'État paie sibino confiance. Mais otoko batu ba mibundi saka batu boyeboy. Est-ce que cela est vrai? Junior Mwanabouté, vous avez 5 minutes dossier à Jekamine. Ozongi li suswa. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ndeko Moïse. Très bien. Merci mingi. Nandenyo zongi singa ili susu na débat oyo. Très bien. Makambo etali Jekamine. Ezali complot. Ezali pe lisusu bato baza ko welela kiti. Ngana zoli ngana zala DG. Kiti Bokonzi. Très bien. Kiti Bokonzi. Très bien. Tozali na DG. Tozalina DGA en charge à mine. Tozalina DGA en charge à finance. Très bien. Tozana PCA. On est équipe au tata mokonzi wa ekolo a pesi bango voilà. Confiance. Y compris les membres du conseil d'administration. Très bien. Voilà les problèmes. Place Ezali. Allez-y moi nakoko. Ndeko DGA. En charge à finance. Très bien. Na PCA. Balancer opération Dragon. Qui veut dire opération Dragon? Opération Dragon, c'est-à-dire il faut que quoi il s'amitu nyonso oyo monike eza ko empêcher ba intérêt na bango. Mito amonde banani na banani. DG ya Jekamine. Ba accuser na makambo ebele. Très bien. Parce qu'ils ont centralisé pouvoir.
Yé pe azako sala démarche na marque nae pour maintenir fauteuil nae. Très bien. Bao mon sous pe bazo sala démarche na bango. To ba matape likolo. Bango pe ba matalikolo. Mais le victime on a que la mawa. Oh yaktikali na katikati. Très bien. Ndena. DGA en charge ya mine de Monsieur Ludovic Monga. Allez-y. Tout ce qui se passe actuellement. Premièrement, Ezamutunaye. L'opération Dragon. Balobi, DG, Placide, na Ludovic Monga, Bangonde, Bazakoteka, ba Kare Minier, ce sont des millionnaires. Bakamati, dossier Moko. Oh yo, je crois qu'il y a un tinde là qui yo. Allez-y. Contrairement quand on a dit voilà, ONG Moko, Kundia Talala. Très bien. C'est une ONG soutenue par Katumbi. Donc c'est Katumbi qui a créé cette histoire. Moïse Katumbi. ONG Oetika n'a jamais Koloba bien fait, il y a chef de l'État. Très bien. Mais l'opération Dragon a recruté ONG Oyo. Ok. Pour maintenant acquiser le DGA en charge Yamine. Ok. Naba démarche au Bazako Sala na ville à Kinshasa Ao. Nyoso wana tout soit disant que soko au tali document wana de ce sont des milliards. Mais soko tali DGA en charge République nazo perdre. Voilà. Nous on pour défendre le DGA yebia. Ngana lobby est-ce que baza capable ya kosala confrontation na ressources humaines ya Jekamine na management. Très bien. Baye ndenge batanga yango boy. Ba koti na kati ya Jekamine. Est-ce que babiloko oyo eza occupé ndenge bango ba mentionné yango très bien ou bien ezali toujours na gestion à Jekamine et même le chef de l'État est au courant. Très bien. Mutu oyo bazako luka. Allez-y. C'est Ludovic. Le DG en charge à mine. Il y a eu des fuites d'informations, ça disait que non, déjà Jekamine lui doit partir. Ba monsusu bayoki eloko wana nde ba créer Opération Dragon. Opération Dragon, c'est-à-dire quoi? Bah mettre Opération Dragon, il faut récupérer Bakoïsa, Ludovic na DGA, parce que Bache Bango na Batomoko, qui soit disant Bangonde, Bazo Sala Mafia, on a na Katia Jekamine. Très bien. Et il y a aussi un problème tribal, et qu'on tape na Kati. Na minito, ceux qui to kiti na Katanga, pena kosenga na Ludovic, tokita. Parce que mutu ba akize mingi na makambwana ezaye po oyeba information ya solo. Ya solo to ya communiquer na bato. Ndeko na ngai ezali pasina mawa soki une équipe comme ça que le chef de l'État vous fait confiance. Très bien. Bobandi ko bunda bino na bino. Oleza la batalibanda babando bunza baluka bokoya. Le PCA et le DGA Masangu, le fils ya gouverneur Masangu. OK. Bango basalinde bangonde bakolo. Oh yoto bengi Opération Dragon. Vous avez des preuves. Je dis bien. Vous avez des preuves aussi. Ndekonanga. De DGA Masango. J'ai participé dans d'autres réunions où ils communiquaient que nous devons faire l'Opération Dragon pour faire partir tel. Ça, je vous dis, j'ai entendu sa voix. Très bien. Le PCA en train de communiquer avec le communicateur naïe. Non, mon gars là, il est très dangereux. Et le mal maintenant avec le DG Placide, c'est quoi? Parce qu'il ne veut pas collaborer avec ses collaborateurs. Maintenant, comme il colla, Ndakumoko, Djerebimi. Mais je vous dis ceci. Allez-y, terminez par là. Vous dépensez de l'argent pour que vous remplacer Placide. Très bien. Vous dépensez l'argent pour nuire na Ludovic Monga. Très bien. Vous cherchez même des Chinois qui ont piéger Ludovic Monga. Très bien. Et tout ça qui gagne. Tout est vanité, Ndegonangai. Tout est vanité, Junior. Tout est vanité. C'est ainsi que maintenant que vous lancez un message et pas Tata Mokonzi Waikolo parce que c'est Nakoyebi sa chef de l'État boye. Si lisawana. Moto oyo za kotambola na sac ya mbongo. Pona onome yi. Ako pesa ba collaborateur na yo ba sala auto bengi diplomatie.
ceux qui ont nommé, est-ce que vous avez vraiment un souci à relever des défis et entreprise? Parce que c'est mon argent qui a fait que je sois nommé. Merci pour des révélations. Très bien. Le DGA, Ludovic Monga, Aza innocent, ce sont des chantages et la main noire pour déstabiliser le président de la République. Très bien. Marche ONG, ceux qui disent organisé na Kolwezi pour na kosenga départ ya Placide na Monga. C'est financé par les initiateurs ya Opération Dragon. Opération Dragon, bazana ba partenaire na bango. Et c'est Moïse Katumbi oyo kobundisa tata mokonzi ya école. Parce que le monsieur qui est aux arrêts Nani Seth Kikuni. Vous connaissez combien de fois il a menacé Ludovic Monga? Il a des preuves dans son téléphone. Yomo Ozoko Bundisa, intérêt à Moïse Katumbi, un faux Katangé, le menace, et vous allez fuir, toi et Chilombo, vous allez fuir. Ça, c'est Seth Kikuni qui menace. Ça, c'est encore des révélations. Je dis bien, ce monsieur-là, il faut justice Kangaye Penza pour Maïnyo soit au Sala. Je vous dis, il faut pas coincer Yepenza. Moi, si écoutez, on m'a makambo ngai nande kokotio to dénonçaka. To tcheba vina biso en danger public. Et nous devons assumer tout ce qui peut nous arriver. Très bien. To me la kabasi na biso mbongo. Oui, to me la kabango. Il faut pas yebaki boloko pe ezali. Très bien. Merci à Junior. Ko yinda. Maman Bombakape. Le problème qui est là, merci à Junior. 30 secondes, s'il est ça, clôturer 30 secondes. Nakosenga na Ludovic Monga. Très bien. Vous êtes sincère et honnête. C'est ainsi que le chef de l'État vous apprécie. Très bien. Restez tel que vous êtes là. Merci. Ne soyez pas intimidé. Merci. Par des tambourinaires. Merci. Même à taba sali bloc na bango ndengi. Tant que omiyebiki ozali juste. Nzambe akobondela obitumba wana. Merci à Junior Mwana. Et marcho ba oko sala ba oko organiser yango. Merci. Biso pe toko sala pe marcho ya soutien à Ludovic Monga. Na ba o baza sincère. Très bien. Pe na ko yebisa ba tu opération Dragon Boye. Premièrement, le dragon, c'est parce que tu as opération à aigle. Et le est simple. Dragon a représenté Satan. Donc, merci. Kozwamo Moko. Merci. Yamabe Yabolili. Koleka. Merci à Junior. Ok, merci. Même Dragon est chef de l'État. Merci. Donc, bon, à la calme. Nous promettre, Nabino, amis téléspectateurs, que cette fois-ci, ce qui dossier, soit c'est les DGA qui va parler. Ça, l'effort, on a un service, Naeboyoka. Sengeli kimia yé mtu balobi azali tirer toucher et puis tu ça l'effort wana DGP. Qu'est-ce qui se passe dans la société man? Si seulement si elle livrer na goya so ezali lokuta na kobimisa ndeko pe na poisa. Mais on a ligné na pesa information rapidement pour te na pesa mettre Gauthier Sopa maloba suka junior poto silisa information moko pona bandeko nyonso ba communicateur o boza ko benga ngape en privé. Na mai matali structure na lobaki a officiel désormais défenseur de la République. Structure manan de Moïse il n'a rien à voir. Azali recruteur té. Azali pe moto té azoko zwaka ba communicateur pour rekotaka bango. Voilà la personne qui est chargée à monitoring. To ya ko recruter ka bato ba communiquera pour le chef de l'État. Il s'appelle maître Winner Kankolongo. Défenseur wana bo moni derrière Ezali Moïse Mboui n'a rien à voir les défenseurs de la République. Ngana ko relayer information bande kwana balobi onyo so yebi Winner Kankolongo wa Azali aïe de pes. Ozali, membre ya parti ni union sacrée, mon andeko, winner pour un recrutement. Mais si et seulement si vous communiquez de vrai pour le chef de l'État, au Lekaba plateau Nini, est-ce que vous communiquez à paix? Nous avons dit. Très bien. Merci, ma défenseur de la République Bangwana. Maître Gauthier Sopambo, vous avez 3 minutes pour te clôturer. Makanisa Baimboka ya Mokolo Mwalelo, rentrée parlementaire et Salemi, moi ni Lobanaba député, n'engito aussi ça, ce qui tend à permettre un peu de Rosala. Israël Mutombo, l'immédiat appel Nini Oya Soumemi, tiré un peu partout dans les réseaux sociaux. 3 minutes, on va clôturer cette émission. Je voudrais ne comme Zimboui couper ça, Bokako soit Nambo, Namboka, Israël Mutombo. Très bien. Parce que
Natangi moi Namboka Izana Mutombo, j'ai compris qu'en lui, il incarne les valeurs. Très bien. Il a le comportement de Lumumba. Là où il a ma B, Izana Mutombo la brise ma B. Là où il a ma lame, la brise ma lame. C'est là où moi je le félicite, mais c'est Mutombo, pardon, tenez bon. Mais ce qui me fait mal, le comportement de certaines TikTokers. Oh, Izana Mutombo a sali vidéo na yako dénoncer la dépravation des mers. Très bien. Oh, bah influencer soi-disant bah qu'on conduit bateau. Pour côté ça va vivre mon corps le couteau dans la place publique, mais en réalité ce sont des gens qui souffrent. Moi Izana Mutombo a dénoncé ce comportement et aujourd'hui a comme objet injure, n'a pas diffamation à l'endroit. Il y a TikTok. Voilà pourquoi on a coupé ces maboko, on soit à tenir bon et bien à côté on te défendre la valeur. On a soutenir bitumanaye. Comme on a dit que il y aura une marche. De nos marches la dépravation des mers, nous allons les accompagner et la structure défensive de la République qui incarne les valeurs à son sein va accompagner Mwanamboka Izana Mutombo. Et d'ailleurs, dans les stratégies qui ont été mises en place, la structure défensive de la République va décerner encore un diplôme de mérite à ces grands hommes comme journalistes. Et je vous dis que nous allons revenir avec Magamo Moussoussou. Ndekonangai Moïse Mbouyi. On appelle ça une très grande félicitation à papa Kabundu Alice. Cet homme dédié mérite beaucoup dans ces pays. Je suis parti tomber dans une vidéo où l'homme de Dieu a côté une maille à salité. On a combattre ces grands virus, coronavirus. Très bien. Il y a un moment qui épargné le coronavirus parce que Kabundu Alice a mis ses pieds. Je n'ai pas belle pour assembler tata ndame na biso et nous avons vu les fruits. Na mona mboka biso photo tala batabonde ya ko pesa maboko. Très bien. Et on ne compona député ba ozon rentrée parlementaire. Très bien. Je l'ai dit dans le but que je suis très déçu dans le comportement de ces députés. Pendant la vacances parlementaires, un député doit être à côté de sa base. Très bien. Plusieurs députés nationaux aujourd'hui sont rentrés parlementaires. Quels sont les déshydratés à la population au Bagoya dans un hémicycle et à l'Assemblée nationale? Très bien. Je suis en train de noter certaines négligences dans le chiffre de certains députés. Très bien. Un député, c'est un envoyeur, il y a population. Très bien. Au cours de la vacance parlementaire, pendant 2 mois, 3 mois, au moins, de Moïse Mbouyi. Mais tu vas dire quoi à ces peuples-là? Il y a un félicité la députée Moko, provincial de la ville de Kinshasa. Norbeti Matan. Maman, on va féliciter. Merci. Il a très forte et dynamique pour la région. Très bien. Merci à Gauthier Sopambo. 3 minutes rapidement. Junior Mwanabute Milo, Tosilisa. N'habitez sur Rosana, moi, parce que Zali Kabouya. Merci aux Aïkoloba, combat et de Israël, Mutombo, Naba, TikTokers, Mako Kosaka Peuple, député paye un message, 3 minutes rapidement. Ndekonangai, d'abord, on a fait félicitations à Israël Mutombo. Très bien. Parce que dénoncer, Oya dénoncer, Banabasiwana. Banabasiwana, Bakieko Simba Bakisi. Ok. Pour que Bebisa, mission na bango eza ko détruire la jeunesse. Très bien. Nabiso. Très bien. Et comme Israël, Aza asambelaka na aigle, c'est-à-dire il y a un dragon. Israël Mutombo na dragon, il y a un aigle. Très bien. Bon Zambé la bonne. Mbalamoko Nzamba ebisi tiré bana baswana. Très bien. Bazoya ko bebisa bana na ngai. Très bien. Nde omoni bandoki nyonso bako sangela Israël bako sangela ndeko na biso Kabundu Alice. Mais nazo ebisa na bandeko wana boy. Très bien. Batumi balé oboke ko toucher. Boye bango malamu te. Très bien. Na pesi bino exemple ya ministre ya finance Nicolas Kazadi. Le jour a pointa pona ko bebi sa vie à Israël Mutombo. Israël Mutombo lobaki le dieu de William Aro Branham. Très bien. Et aujourd'hui Nicolas Kazadi est où par terre. Millionnaire. Pas par terre, s'il vous plaît. Par terre, en fonction T. C'est ça, le mot que je peux dire. Les termes. Ils sont en fonction T. Très bien. Israël Mutomba Betaye, il perkite en Goubou. Maintenant, il y a Koutou. Même Mata, le Pangwata, il y a 30 sur 30 aux ans en Goté. Ozo Kende, ko déclenché guerre. Na yoka kimoko lobi azana lokolo à $12,000 acha lokolo à $12,000 na lobi boye ngana kokota na lobi boye eza biloko oyo baza ko pesa bango ba poudre ba pakolaka pour que baya kozwa kabiso atana mwa ba téléphone biso papa moni baswana na mutu kona yo wana oteka ngo donc baza na mission mabe okoteka yango siko biloko wana ndeko Israël amoni ke ndenge jeunesse ya konyokwama. Très bien. Il faut intervenir. Très bien. Na féliciter lisusu ndeko pasteur na biso prophète Kabundu Alice. Très bien. Oyebi
bato ebele na kinao bayebi Kabundu Alesa malamu te. Très bien. Nga na yebi Kabundu Alesa na Mbujimai. OK. Il est songe comme moi, mais un Congolais, comme je peux dire. Kabundu Alesa eloko commissaire bongo kopesa. Donaye. Partagez avec le papa, petit. Papa Nambujimai Kabundu Alesa ayebisi moi sina yeke nzamba ayebisi nga na bénir papa oyo na biloko nyonso andako. Très bien. Moi sina ye aza témoin makambo na zakolo. Kabundu Alesa zui biloko nyonso wana moi sa zolo mais toko fanda wapi? Kabundu Alesa bandi ko sambela. Asambelele ba crezer. Ba crezer ba kei bazui mama diamant ya ba million. Bazui dim ba pambolier. L'argent que Kabundu Alesa aujourd'hui azanango c'est par rapport à mosala ya nzambo aza ko sala. Et à découvrir secret moko eza kokaba même moi sinaye kokaba wana eza mission on nzambe apesa bango yango wana. Très bien. Alors lokolo bino bo bandi bitumba na ye na ko senga bango bakende ko senga bolimbisi. Très bien. O tata ona so akotelo na jeune abandi kolela Amatelo Montagne. papa merci. Ezali et na eloko moko na koko bakisa na 10 secondes kosenga en tout cas on a fini. na kosenga na Kabundu Alesa boy asambela na nzambe na ye oto yebi. Très bien. Abaki donc Zambie on a intervenir et pas fachi dictature. Atindela fachi ange Michael, c'est-à-dire azali na mbeli ya kokataka ba miyibi nyonso ba collaborateur ba entouré ye. Merci. A réunir ba sala nzambe ya solo pour prier. Merci. Mpona mboka na biso. Très bien. Parce qu'azana doana. Très bien. Bon dit bongi c'est là tozo kabana prière oyo. Très bien. Tozo kabana prière ami téléspectateurs na lobiete. Toyo kabiso moko la prière pour la nation congolaise. En tout cas, je pense que tozali après-midi déjà 12h ici beti moto nyonso ko la vidéo yo et comme même on a dimension moko, je pense que zaka kestré et comme même on a dimension moko ko ba été. En tout cas, nous devons soutenir, nous devons prier pour la République. Et là on a zako lancer mbela. Patata mokonzi wa ekolo. To mona kaka soki bato bakufi. Ndaye na cordon à chancelier wana Lumumba Kabila tout consort. Mais talandeko makambo a salaka. Sacrifier toute sa vie aussi pour la nation congolaise. Des prières pour la République. Pourquoi pas des sons vivants. Ndeko ope mosali anza meto mona nengo salape. Cordon Lumumba Kasavubu, je sais pas moi. Na chancelier des ordres nationaux na biso tomoni pasteur Kabundu Alesa un jour. Makani sabaimbo ka lelo esili tozo kabona na prière pour la nation. On se retrouve demain, même chaîne, même heure, boutique à la branchée, la communication plus télévision. C'est parti. Mboka oyo eza na kati ya souffrance. Nzambe sunga pe mboka oyo lokola pe na numéro 1 aza moto azobanga Nzambe. Pona pe bato bazobanga Nzambe ba diriger pe mboka nyonso na ba poste nyonso. Nzambe tolingi tomona pe bana ya Nzambe. Mboka oyo eza ya démonté. Mboka oyo balobi ke ezali mboka liboso ya riche. Oyo eza na richesse mondiale. Kasi pona nini biso pasi kolela pasi ka Nzambi wani mboka oyo ekomi ya suka. Nzambe sunga de façon ke mboka oyo emata to profiter pe na richesse na biso ezala te kaka bapayende bazoya ko investir awa biloko minene bapaya oyo nde bazopesaka bango bambongo ya bakredi ya minene. Bana oyo kati ya mboka pe batelema bakoma pe ba milliardaire bakoma pe ba millionnaire ka Nzambi wani Nzambi wa mujulu Nzambi wa mujulu yo lobi mboka koki kobela tokoki pe kosambela mboka ezwa guérison mboka na biso ezobela. Nzambe changer mentalité miyibi elongwa esprit ya moyibi elongwa. Nzambe to tambola pe na kati ya banzela mike ba goudron ezala éclairage pe ezala bato bamela mai balia ka Nzambe biso tokolia fufu te tolingi tolia bato bazwa misala bato basorganize mboka récupérer considération au niveau mondial. Nzambe pambola mboka na biso
pambola mokonzi na biso toyebi ke mboka oyo na kati Afrique surtout na mboka na biso mentalité ya mabe ekota balingaka mutu amalamu te mutu amalamu ifo babwakele mabanga mutu amalamu ifo bafinga bakosa me yo nzambe ata bakosi balobi likambo soki yo so otelemisi likambo ezosalema nzambe tozolinga mboka oyo excele changement emonana oyo nyonso bazolinga mboka edinda lisusu bakota na kati ya confusion chibingu muchande elelela bango si seigneur mboka soki biso tosambeli te nzambe nani mosusu basala nzambe nde bashanjaka mboka toyebi ke mboka bazoloka yango balokaka pe mboka balokaka pe quartier balokaka pe famille balokaka pe partout mais mboka oyo baloka ngo kala c'est le moment nzambe sala quelque chose